Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Ozana bomo ito kufaki. Na bomo même mukili mobimba baza desina eloko sali vraiment na telemi pona senga bolimbisi na bango puis faut s'excuser deva batu bakike ba crise. Ngana buka na kate. Batu bazo buleke no ngana oteyoka na iko sala ndenge wana donc je suis désolé na acte wana na iko solola na ye pombala sema bandela ngo lisuti. Donc bato ba piquer ba crise ba leli na ba parler ngamo ko to famille na ngai na minute. Donc na ebité quoi donc na ebité ko lobani na mukili Non fona loba na kozanga le lobate naza mutu ya roi de base. Vraiment le 1er avril les jours yo batunyo so basala quand même TV5 asali yango na yeko démentir yango. José de Londres c'est mon frère, c'est pas un ami. C'est mon frère à moi, je peux pas souhaiter que liwana eya. Yé pas ko souhaiter yangate. Bumona ndenge to sala kaka. Bolimbisa ngai vraiment. Na batu nyonso oyo bazala ki touché yango na yeko prouver que moni naza à genoux na miso ya José de Londres. C'est un frère à moi. Donc bref, to sala émission bokomona to koloba makambo susu poto wala mama solo to sala. ngana ye komona epo basaka ba blague na liwate batu belé balaki desi batu belé ba leli donc pour na respect na bango yango na ye komona na sola ne pourquoi salaki donc batu susu ba comprendre ba mona net ke no ngana yebaki bona bo donc loko la za parler ndenga utoloba yete mzoka ko sali kambwango ngamo pena yaki toucher na bime pourquoi sali bona liwa bon voilà ya faille pe sina boma ye sina boma pe boketu premier donc bolimbi sanga vraiment je suis dans le chat check ce qui vraiment olimbi singa aza pote na ngai lelo nazo banda prière ba ramadan na ko waki ko sala na rankina mutute na kene na bakanda ne pourquoi sali boye yango fallait na mona e ngana muta prière donc batutu bazo attitude ya kolimbisa ba haute po batu ba benga na ba niveau mususu batu ba piquer bazo lela donc Gaza de Londres monani botika tembe Mimika Bea c'est le parrain, moi c'est le parrain MK yo yebi toi non a kini le 30 juin tango fatia ko célébrer fête indépendance na memelo koli ya Koko Swag José de Londres. Merci na bino nyonso kaka muto yo asali vidéo na batu nyonso kaka muto moko asali vidéo. José de Londres bonjour. Oye kopé Sabino sango ya liwa ya José de Londres oyo boyebi notre comédien à Zalaki Nabiso donc Atiki Biso depuis hier vers 22h30 heure suisse. Balinga kita nukopesa sango te po azalaki ko bouger nanu mais jusque ba médecin ba monique haizo zwa mbongo ebele pour na kotia ba pareil wana ils ont décidé de couper ti ba ekokata vers 1h du matin yango na ye na pesa bino nouvelle mais akufaki depuis 22h et quelques comme ça tozalaki nanga abengaki nga alobi ya bengaka nga mabialo alobi mabialo yaka nazomona subiente surtout que Mimika Bea aza musika José de Londres azalaka susu na moto te akoma kofanda kaka ye moko moto oyo azalaka na ye bien ezalaka kaka ngai asalaki appel na nga na ye nalobi na ye José de Londres tika mwa liloba soki oza na mwa biloko ya nécessaire pour état oyo nakuteli yo eza bien te nga moto amemaki ye na hôpital José de Londres à Tikibiso. Ben, il m'a dit beaucoup de choses. Alobi que malheur et kotaye kaka banda aya libala. Azalaka susu yete makambo amoni mususu alobi na ngai na kokobetela yo yango te ekosala pasi mingi. A conseiller nga alobi na bana na yo to na bandeko na yo lobake mwasi abala lisusu mobali te mobali kaka fo abala mwasi que ce soit des conditions
bapapa na biso mpe bautaka na bavillage bayaka na Kinshasa badébrie bainstalle kaka. Pourquoi pas nga naluka nzela ya poto na installe mpe lokola bino baviele news. Là maintenant Jérôme Biala naza na problème ebele mais azaki kosenga kaka soki akoki kotikala encore moins temps mais azalaki sirte kaka kokufa na ndenge aye kokata motema vers 22h et quelques 23h moins. José de Londres il est parti avec souci. Avant de continuer, cliquez sur j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Ozana bomo ito kufaki. Na bomo eme mukili mobimba baza desina eloko sali vraiment na telemi pona senga bolimbisi na bango puis faut s'excuser deva batu bakike ba crise. Ngana buka na kate. Batu bazo buleke no ngana oteyoka na iko sala ndenge wana donc je suis désolé na acte wana na iko solola na ye pombala sema bandela on lisuti. Donc bato ba piquer ba crise ba leli na ba parler ngamo kuto famille na ngai na minute. Donc na ebité quoi donc na ebité ko lobani na mukili. Non fona loba na kozanga le lobate naza mutu ya roi de Beze. Vraiment le 1er avril les a jour yo batunyo so basala ka même TV5 asali yango yango na yeko démentir yango. José de Londres c'est mon frère, c'est pas un ami. C'est mon frère à moi, je peux pas souhaiter que liwana eya. Il pas ko souhaiter yangate. Bobo na ndenge to sala kaka. Bolimbisa ngai vraiment na batunyo so oyo bazala ki touché yango na yeko prouver que moni naza à genoux na miso ya José de Londres. C'est un frère à moi. Donc bref tokosala émission bokomona tokoloba makambo susu po toala mama solo tozosala ngana ye komona ye po basaka ba blague na liwate bato bele balaki desi bato bele ba leli donc po na respect na bango ya ona ye komona na sola ne pourquoi salaki donc bato susu ba comprendre ba mona net ke no ngana ye baki bona bo donc lokola za parler ndenga utoloba yete mzoka ko sali kambwango ngamo pe na ki toucher na bi mais pourquoi sali bona liwa bon. Voilà, il y a failli si na boma ye, si na boma pe boketu premier. Donc bolimbi sanga vraiment, je suis le de chat check ceux qui vraiment olimbi sanga. Aza poti na ngai. Lelo nazo banda prière ba Ramadan na ko ko sala na rankina mutute na kene na bakanda ne pour ko sali boye. Yango fallait na mona e ngana muta prière donc batutu bazo attitude ya kolimbisa ba haute po batu ba benga na ba niveau mususu batu ba piquer bazo lela donc Gaza de Londres mon ami botika tembe Mimika Bea c'est le parrain, moi c'est le parrain MK yo yebi toi on a kini le 30 juin tant on fatia ko célébrer fête indépendance na memelo koli ya Koko Swag José de Londres. Merci na bino nyonso kaka muto yo asali vidéo na batu nyonso kaka muto moko asali vidéo. José de Londres bonjour. Oye kope sabino sango ya liwa ya José de Londres oyo boyebi notre comédien azalaki na biso donc atiki biso depuis hier vers 22h30 heure suisse. balingaki tano kopesa sango te po azalaki ko bouger nanu mais jusque ba médecin ba monique haizo zwa mbongo ebele pour la kotia ba pareil wana ils ont décidé de couper ti ba ekokata vers 1h du matin yango na ye na pesa bino nouvelle mais akufaki depuis 22h et quelques comme ça tozalaki nanga abengaki nga alobi ya bengaka nga mabialo alobi mabialo yaka nazomona subiente surtout que Mimika Bea aza musika José de Londres azalaka susu na moto te akoma kofanda kaka ye moko moto oyo azalaka na ye bien ezalaka kaka ngai asalaki appel na nga na ye nalobi na ye José de Londres tika mwa liloba soki oza na mwa biloko ya nécessaire pour état oyo nakuteli yo eza bien te nga moto amemaki ye na hôpital. José de Londres a tiki biso. Ben, il m'a dit beaucoup de choses.
alobi ke malheur ekota ye kaka banda aya libala azalaka susu ye te makambo amoni mosusu alobi na ngai nakokobetela yo yango te ekosala pasi mingi akonseye nga alobi na bana na yo to na bandeko na yo loba ke mwasi abala lisusu mobali te mobali kaka fo abala mwasi que ce soit des conditions bapapa na biso mpe bautaka na bavillage bayaka na Kinshasa badébrie bainstalle kaka pourquoi pas nga naluka nzela ya poto na installe mpe lokola bino bavele news là maintenant zokomabiala naza na problème ebele mais azaki kosenga kaka soki akoki kotikala encore moi temps mais azalaki sirte kaka kokufa na ndenge aye kokata motema vers 22h et quelques 23h moins. José de Londres il est parti avec souci. naona ça souci nakati. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.